Chers amis internautes, bonjour. Vous êtes sans doute assoiffés de suivre votre émission Alpha Kitchen. Le lot tozongi susu pa maman to awa na matete to ebité to moni message déjà prête to ebité ce qui maman to abombeli bisonini. Ndenge tozolo bakaka bo continuer ko s'abonner na chaîne nabino Alpha Kitchen. Donc nyonso to boko luka awa toko boko zwa ngobeli bu nyonso boko luka. En tout cas bo se retrouver encore awa nulle part ailleurs. Boko continuer ko s'abonner, ko liker vidéo, bo s'abonner toujours dans votre site Alpha Kitchen. En tout cas tout ça awa tout monde met ça na biso et déjà prête en tout cas to éviter ce qui maman to abombeli biso nini. Mais ça pour plus tarder, je vous laisse découvrir avec Wilson Songa suivant. Voilà, Nene Bisakibino Kaka, découvrons ensemble avec Wilson Songa, tout ça la maman Tonde, Mosenga Bisono, n'est-ce pas, Tozanaï, maman to bonjour. Bonjour, maman. Santende. Car nous avons la santé bien. Maman Kabange Bungi, bon, amoni messa na biso alelo, recette tes anilo to lianini. Lelo na bon selbino soso nambika. Soso nambika. Olamba place moko. Bon, soso nambika o na olamba on a deux sortes. Soso o nambika egebimisa mbika liboke nambika soupe. Basala pe mbika liboke. Mbika liboke na soso basala. Ouais. Expliquez biso na to moni ba recette moni na plateau na yo milioni yo zana ngwa. Na soso na ngai o bozomona soso ezali mbika na ngape yango yo. Na tomati na ngai na pilipili na nga oyo ya mikie oyo ya kokauka na ndembi na céleri na nga awa na ai na matungulu na ngai naza pe na maki na ngai maki susu na mbika na kotia maki batiaka pe na mbika mpona mbika kotumba ndenge ekangamaka nde epesaka mwa kilo totiaka yango mpe maki tolongolaka jaune wana mai wana nde tosangisa yango na pati wana ntango sisi kosala babesoin na ali tosopi yango na kati tokangi liboke naza mpe na kibi na ngai oyo na kotia na kati mama toyebisa biso nano olambi mbika na soso mopanzi olambi susu mbika ya liboke sikoyo mbika yango ya liboke to eumela te parce que bafana na biso baolanda biso baza vraiment na besoin de tala explication bien mbika yango ya liboke ezwaka combien d'heures bon mbika ane kokozwa ata une heure du temps pour et goza déjà que soso déjà sotokisi tango tokisi soso na yo siko après mai wana oya moto wana okobeta pati na mai wana moto wana eza déjà na moto nango tango kozwa mai osilisi ozwi mbika wana okangi na liboke tango kosisa kobeta ngo pati otokisango tango kosisa kotokisango ale otiango lisusu na makala ezwi mwa muye wana ali après nde tokoliango. Ok, voilà, toliango siko toliango na kokoliango na semoule toliango na kwanga lipa semoule tokoliango na kwanga tokoliango na lipa po mingi biso baboti toliaka mbika ya kolamba me bana toboti okako ngambika kolamba na liaka te me ya kotumba bazoliango yango moni ke nazosala ngo lelo ya soupe na ya liboke. Nous profitons aussi pour vous dire que mbika et soit la prostate mbika vraiment eza et soit na pe ba maladie belé na tiki bino bolanda makusa ya mamanto suivant. Sopeli soso na gama ya moto pona ba formol wana elungu avandisa mwa minutes na ma ya moto wana mata soso na gana moto na matisi yango natie yango eloko te etoka natie ai na kati ça dépend ya ndenge okosombela mbika na yo atie muscade na ngai
kiepo tena mungu wa mingi tena cheka mwa mungu wa kiepo usikati na rai ekuta mabie kotuta po pilipili nanga o avotia yango po bato mosusu baza na barégime so bomoni ke boza na moto ya régime na ndako aliaka pilipili te moya kotia eza te me nga nazotia yango po pilipili oyo ebongisaka mbika kitoko mingi pilipili na biso ya kokauka seleri atie apres kosilisa kotuta bepisi nanga nakamati mbika na ngai yango oyo nazosanisa yango na bepisi wana na sopi na kati mbika na ngai yango ezotuta yango ezochange couleur ezobimisa mpe mwa oninango mokie na bala asalaka mosani elembi siko nangi nalongola soso nanga oyo ya mbika ya kotumba tomona soso nde ezalaki ya mobesu tomona siko ebeli mama nto oyebisa biso nano soso awa ezotoka osango ndeni mpo ekóma liboke sikoyo naolongola soso nanga oyo ya liboke nazotia yango apart mpo natia mbika ya supu sikoyo na kati ya soso na ngai omoteke eza mosala soso ya liboke soso susu ya mbika supu donc ezalaka passion na yo ya kolamba to nini parce que kolamba deux plats en même temps mpo bato mosusu balingaka mpe ya mbika kolamba mpenza te basepelaka mingi na mbika liboke yango wana lokola eza nango mpe bele yango na préféré nabimisa yango deux plats bango mpe bamona bandeko nango bazotala ngai bamona ndenge ke basalelaka yango voilà Wilson zuna biso image ya mama antoni azopartage soso na ye voilà en tout cas nga non namona ebeli te ménage ja miau miau anja na nzala franchement mama to tomoni iboka mbika tomoni mpe soso sikoyo explike biso osala nde nini sikoyo naozwa mai wana ezotoka nazotia yango na kati ya libuka esika mbika ezali nazozwa mai na ngai oyo ya moto eza na soso na kati nazotia yango na kati ya libuka voilà nazozwa sikoyo mbika fo epanzana ndenge ezalaki ya kokangama wana po epanzana mpenza mai wana epanzi yango bibilo kaka mbika deja ebela te mbika afo etoka mbika efo ebela makasi soki ebeli te epesaka libumu mpasi fo etoka mpenza menga naotya kaka ya kopanzana
Nous autres, au lamba il y a Pepsi. Oui, voilà, Tibaki, Jimbi Karanga, c'est la carte la quantité en mbikano. Et là, la sauce, même n'ambisa au kauka. Nangoum. Rombabila mbika na nga amemona ngo ndenge mbike bandi kokanga azozela wana nachekaka mbika na susu kaka nde natutaki mbika na nga na bipisi na susu. Sikoyo naopasola maki na ngai mpona nazwa mai eloko ya jaune te azozwa mai ya maki na ngai. Ndenge kotiela maki na yo nga naza na debundeli natia yango maki kotia ye dépendre quantité ya mbika. Vous avez besoin jaune d'œuf te ka mai wana. Mai wana yango abalusi yango sangisi yango na mbika na azobalusa maki na ngai na mbika na soso oyo ya liboke. Ale nazongi kuna mpona baminiti na nga oyo napesaki azosala sauce na nga nakotia na mbika mais sauce yango avant natia na mbika nalongoli matungulu ndambu mpo kuna natiaki matungulu te soki nalongoli matungulu natie tomati natie na oyo ya liboke mais kuna nakotia matungulu kaka ya pamba mpe de huile mwa moke mpo mbika mpe ezalaka na huile mingi. Sikoyo naotia matungulu na ngai matungulu na ngai elembi nazwi ndambo matungulu na ngai nabwaki na mbika na ngai liboke. Moko oyebika ndenge okolongola quantité ya mbika na yo ndenge okotala sangisi yango ya matungulu. Ebeli nakamati sauce na ngai nasopi yango na kati ya mbika na ngai nazongisi yango lisusu na moto. Après makambo nyonso twana nabwaki kibi ye babwakaki na fundwa ntango asilisaki abwaki kibi efo etoka ekotoka mpenza ata ba 2 heures du temps mpe evandi na moto mpenza fo etoka nsima nde tokolongola yango totia yango lisusu na makala eza bomoya oliango mbangombango eza te efo etoka etoka na moto to etoka na moto makala to na nzungu lisusu ata na resho ekotoka nango tie na kati ya nzungu
na mwa mai mukie ezotoka soki mpe réchaud ezali otie na yo na réchaud eketoka nango soki yo moko omoni ke mai wana eleka mpenza liboke na limite te fo mai ezala na se liboke eza likolo ntango mai wana eke sila ya liboso obakisi lisusu mai mosusu ntango okobakisa mai mosusu etoki deuxième mai so omoni mpenza ekauki alolongoli yango otia yango meme na four na yo otie na yo tie bando okauka nango wana meme olie lelo te ata lobi okolia yango. Papa, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, vous venez nous excuser parce que tu as dit tu as deux recettes à la fois. Tu as dit mbika, il y a liboke et puis tu as dit mbika, il y a sauce. En tout cas, ça nous a pris du temps. Il y a un monde qui est comme ici, n'a pas quoi. Veuillez nous excuser, peut-être au monde qui est boutoum ou lili, mais ça nous a pris du temps. Papa, au lieu, il y a une pression na yo. Gouni no yo ki. Quand la maman tout est, yo pesa biso yo kindernen. Gou. Ouais, merci. D'abord, première remarque, il a remercié. Invitation de la Bino, la Yambi en Openda, droit au cœur. Et puis, d'ailleurs, au coup de la surprise, il a qui inattendu quoi. Mais, on a lié très bien. C'est des gars, des gars, Mbika, Soso et Bigaka. Ils ont ici sous la série, on a donc qui. Des bisous de l'Oba, moi c'est mon voilà danger donc moi c'est mon balade donc qui des fois action vous voulez mon money rien à dire commentaire les autres tout en on a tout lié bien bref que tu en haut et là ici tu lié bien juste la Melina Castel là donc bilo les dégâts. Alors pour la maman Colosse Tambiso maman Alpha initiative Yazui yako sala kabarisette chaque fois au koko le banenene. Ouais, toutefois, courage, il y a initiative Moro a très bien encouragé. Suite que tu vois, on est comme la mondialisation, les jeunes mingi s'en foutent dans la cuisine. Or, c'est la cuisine vraiment où ils ont fondement à l'ibala quoi. So raté, on sait pas, so aux alandais qui signent une roseau ou bien à yébite sur le Luganani. Parce que Zara Bilo on est des ambilarabo ou tine tingala ou tiba boulot banini là au la recette, je sais pas. Les Zara Bilo donc il y a secret Moro et c'est pas abandonné. Donc encourager Mingi le sous à améliorer puis ce qui à la longue route peut ça peut ba court et pas jeune fille mon sous pendant la libre na habité donc sur la relière sur l'anda le super dégâts c'est ça quoi on a remercié Penda voilà. Merci beaucoup tout le monde y peut maman Zahawa maman bonsoir. Bonsoir. Tout le monde y au lié au coco peut c'est impression na yo par rapport à biloko otolia. En tout cas maman tolambi kitoko makasi. Makuta koloba mingi ezate biso tolie tozoloba maman tolambi kitoko penza. Koloba nini pona maman Alpha yem tazu initiative chaque fois tout ça la ba recette pona rolakisa bande ko na biso mususu ba prenaka kolamba. En tout cas maman Alpha alemba te na nini na idée oyazui peza idée kitoko. Pe bele ba ebi kolamba te neti mbika bo mutu so alie mutu so liango ebeli te so sara libumu mais auto liango peut être qui bien. Ok, merci beaucoup. Action. Voilà, maman, tout le monde dit que M. Belli, en tout cas, est vraiment temps. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez mardi, allez, on mercredi alors.
bongo mpenza kunde kitoko nga nalingaka osali mpenza mpo ekauka mpenza ekangami mpenza lobi ata kolia nde bino bokenda mosala na bino na boye na pokwa botie kaka na bafour na bino yana kitoko makasi. Voilà sikoyo liloba mwa liloba pa mama Alpha ye mutu organisatrice ye mutu atie initiative oyo ya bailubu tolambaka bailubu tochangeaka barecette mwa liloba na sepeli mpenza na makambo mama Alpha nzambe abakisa lisu ya mingi mpo ntango tozolamba boye bato bazolia batala mpe ezomata tuka mpe nzambe mpenza abakisa lisusu ebele mpo ntango tokolamba lisusu bato bazomona lisusu bazolia comme ça mpe nga mpe naozala na esengo makasi mpenza ntango bato bazolia bazosepela biloko wana nzambe apambola yo napesi yo mpenza mbote esika ozali mpenza na Londres nzambe apambola yo napesi mpe kamara na nga minata na kati ya Canada mbote na famille mbongo na kati ya Paris bambote mingi. Voilà tout ce qui ils sont aidés s'il te plaît maman to l'exabiso hein tout le monde va parler à liboke ni maman mbote mbote amona ozolia ozodegiste so gunano oyokandeni kitoko makasi lobika te po flatter maman to tondeni na flatter te moye kuta otike eza te so esili na kolela po kitoko eza na koka te batilo moke boyoka bien te fo babakisa. En tout cas, ok, moi liloba na mama biso mama Alpha Kitchen, Alpha Fashion yepe kaka na initiative o ya zui initiative ya ko sala ba recette pour batu ba prena kaka parce que kolambe sila raté moi liloba pona mama Alpha. Liloba pona mama Alpha niloko asala eza bien. Po ba fie bele ba bolamba te. Bolanda émission o mingi po ba kolamba. Ndeti nga yebi na kolamba bo ina osala ngo bien. Mais bah film souvent merci. Ok, merci beaucoup. Tu es super maman Bisso, maman bonsoir. Bonsoir. Maman, tout le monde est ozolia bien. Ozolia bien. Et bien ça Bisso pour tout on a peut tout le monde qui a les légumes vertes, olia qui tout ça pour nous flatter maman toté. Et bien ça Bisso l'impression. Flatter maman toté. Tout ça non flatter té. Non lia biloko c'est goût et biloko. Non loba son goût biloko non yoka yo non loba pour biloko na bité il aime super yo li ngoto mo eba goût eza biloko ezate wow eza seben kitoko makasi maman biso azo initiative oyo rolamba ba idubu ba recette ya ba ndenge nyonso koko yebseni mama Alpha oduzu ba idée mo ya malamu ebele ba fille ebele ba bi olamba te. Donc j'ai idée neti bato ebele babi olamba te bakoma oluka baluka bato babenga bato balamba ndenge nini ntango baozonga baotanga direct na TV esala bango bien eloko osali ofashe te bato tashe mingi makasi. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Là, je dis un grand merci à mon boss et maman Alpha Kitchen, Alpha Fashion, Alpha Cuisine, Balobi et Pana Yende, Tokozo Recette, Nyon surtout. Awa te les fans au sengi ya pep soup to ya sauce to la meloka awa. Ata gâteau anniversaire tout ça la Nyon surtout. Un grand merci à vous, un grand merci à ma maman chérie Sophie Mbongo. Je t'aime beaucoup, pourquoi pas à mon papa Zéphie, ma Mengidi de Mbongo et l'onga ba bébé mon oncle chéri l'oncle de mes enfants, Adam Kitambala, je te salue. Rodrigue Kitambala depuis Paris, je te salue aussi. Vanessa Mbongo, la parisienne. Je te salue aussi Néné Oueti, là où repose mon cœur. Je t'aime beaucoup, ma maman chérie. Fifi Oueti, des gros bisous à toi. Gauthier Swadi depuis Belgique. Je te salue aussi. Binonyo Sobolingaka, Eleonore Kinunga, la fille à la taille S. En tout cas, Ribou Kezaka Moko, pour continuer à s'abonner à Alpha Kitchen. Alpha Fashion toza awa tama mabilamba to latsabino mama olia to le sabino ba recette nyonso bokoluka to bozongoka en tout cas continuez de nous écrire sur vos commentaires to la Fashion merci, je vous remercie, au revoir.